Matondo mingi bandeko balandi topesi bino bayenge kino na bino baso epai bozali kolanda biso nganga ngunza lokulu antimo Kongo koyi na nzamba mpakasa matondo yambo tokoba na tina ya mokolo ya lelo to nengwa likama mokolo ya lelo to moto to mama ya likambo tika bongo bomesa tozomisa matondo bakutaki ya likolo na se oyo akanisaki biso bayindo kotindela biso longengo ndambo na ye moko eteni na ye aya po alakisa biso nzela nde ye wana tobengi fomoki mbangu ya mpongo wapi elakaki koya na bango na yaki mpavita te akei na kotumbama na moto mpo na sanga lobika bayindo elonama etikala matole na basantre na biso baso moto machuwa bakoko wapi batelemaki kosenga lipanda na mabele nyonso bayindo efandaki bayindo pamba te bazali bana bakonzi baboyiki bowumbu nde indépendance atako ndenge epesamelaki esika nyonso moto azwamaki moyindo azwaki lipanda na plus du 100 nde matondo bongo na bakoko baboti biso mpe biso dobomisa twali bokobota pamba te loposo moyindo ebunga te moka kozwa na fertilité wapi yaki mpavita apesi bana banketo ya bayindo matondo moka kozwa na bana bilaka baye batelemi mpona kozongisa bayindo na conscience na nzela ya lobiko matondo mingi matondo lelo toye koloba veni ya Pape François moko ya mutu numéro 1 ya église catholique religion chrétienne koya ya Pape ebombi nini na visite na ye na mboka Congo mboka pays spirituel pays prophétique mboka bilaka ebimisi mobikisi ya bayindo abandeli na nouvelle ère na Congo Congo pays stratégique badote ye na bakapasité nyonso wapelakisi tina ya Congo modèle ya Afrique mosikoli porte ya lobiko ya Afrique Congo le 31 janvier oyo tozali 2023 donc Pape ako effectué voyage na ye bien sûr na mbela ya gouvernement en place na institution en place ba bengisi ya mboka Congo to pe libengi di manière d'une autre tous les deux camps ndimani visite wana pona nini kaka Pape aya na Congo pe na ngonga o est-ce que Congo eza na bosenga Pape aya moma oto olobela bavire policière ezo continuer avant pe après George Floyd autaki kotika biso mort moko brutal oyo ba policier bomaki à vue de tous aye kosala nini koluka kimia kopesa message ya nini tozana bosenga nango na moma oyo soki visite na ye eza visite ya kimia il a fallu na banda na bamboka na bango pamba te ba désordre eza na Russie na Ukraine faut na banda ko kuna po aluka kimia na Europe parce que Europe eza na guerre mais atiki guerre Europe aye na Afrique kosala nini des nations eza ko se soulever zo bunda
sikoye akoya koluka guerre na est ya Congo par rapport ya nini pour na bénéfice nini. De bon tolobi visite na ye bombi mingi eza données spirituelles. Tolobaki eloko yo si plan spirituel déjà Afrique eza échappé bango et Congo ba na contrôle ya Congo te c'est plan spirituel. Depo ba maintenir domination na bango, empire na bango il faut bongo bazwa mutu. Ende bazo simba nyama na ya makasi na maseki po ba maintenir ende ba bongo Congo. Kozong sa lisusu colonisation spirituelle na mboka ya mfumu Kimbangu. Voilà lokoye ayeli na Congo. Nyo c'est ça la mabongo eza fruit ya hasard te. Eza bien dessiné, bien taillé. Na ba date, na ba jour, eza calculé. Aza pe n'importe qui te. Donc malgré tout aza voiture sans matricule, donc aza ka Pape François sans référence numérique. Donc azali fruit ya hasard, fruit moko azaki non classé, non programmé et ayekoya. Aye azong sa lisusu bokonzi ya christianisme na mabela mfumu Kimbangu wana nde luvunu. Kasi lokola mutu ebengisi institution ebengisi azoya legal ingeta elingi moto elobi te ke elingi nzambe. L'homme propose, Dieu dispose. Banda Pape Jean-Paul de Aya 80 à 85, donc il y a déjà 38 ans. Oyoye aye pour la nika 38 ans nyon seza bongo na tina. Congo a majorité na foi catholique chrétienne, ils a déjà échec pour un pays continent comme RDC. Nangonga on a 21e siècle oyo tous à la majorité na foi chrétienne. Donc bate belé baza baliboma na mboka moko mukie baza batu normal. Et au kanisi pena mboka wana ikokene malonga po ba pesi main d'œuvre basungi ya mboka bango na baza maboma. Donc moi basala pona bolama mboka na bango ezati. Et mutaliboma aza élément nuisible ya vie na ye, élément destructeur ya propre vie na ye. Donc lenge moko ba christianiser baza élément nuisible ba destructeur ya propre mboka na bango. Ba moko ba pumulaka kesi ya l'état, ba mo ba yibaka mbo, ba moko baza ko redi ko sala na mabe les uns les autres. Et balingi te mutu moko na banga bimaka kati na bango et ye pe bonga bimi po asala relé na bayi batikali. Donc toza osala autodestruction na biso pamba te tozali ba maboma na sens penza liboma pamba te ba milimo oyo elati banzoto bana Congo za ba milimo ya bapaya. Inde esali incompatibilité na banzoto wana fonctionnement ya corps humain nde batikali ba meli masanga. Ba sepeli ya bakuzu ya ba vendredi samedi dimanche ba kebe église en grand nombre et concert ba mobiliser ba stade tonda et ba tikali ba beti maboko ya ba politiciens. Donc baza ba maboma ceux qui bazu état de la conscience ba yambi molimo ya lungengo ofumu Kimbangu ayela kibiso nde tokozonga siko batu ya malonga poto pesa maboko na l'état pe na bon fonctionnement ya ba institution pe ya mboka etombama. Pape yekoya d'abord aye na mois de janvier pona nini na ba vidéo uti koleka to lobaki zabongo nzambe Janus. Donc Dieu ya double tête nzambe ya mitumi balé mois de janvier na bangwaza nzambe ya commencement pe Dieu de la fin un grand Dieu o atala ka fiti na le passé et aponika ka vedi azui rien nini a bandi le 1er janvier
apesi positivité na ye epai na bango le akomi na suka soki akomi biso négatif ya die Janus et aye na mboka spirituel ya Congo ya Afrique Congo mboka Fumu Kimbangu. Donc aye kokumba négatif koya na ye kozonga na ye et boko sala constat komona badeka nini ko aye kotika mpeve ya imbi na mboka Congo. Soki tozaki ya kolamuka bamitu na biso population tokokaki te ko permettre pamba te ana eloko ta ko importer na vie quotidienne ya Congo. Biloko na marché ekokita te po papa ye. Koyiba ekosila te po papa ye. Kindumba milamwa ekosila te po papa ye. Aye lisusu kutu ko envoûter lisusu mboka Congo. Na 80 primacour ya muta akumbaki yango Jean-Paul II. Yesu akumbi homosexualité et yasu makasi. Pédophilie. Ba mariage gay ba vale ba kumbaka akumbi yango wana. Lelo Erdogan président ya Turquie eza na bitumba eza ko bundama na Europe. Finlande na Suède balingi ba se protéger ba kota na OTAN. Mais lokola tika za pays membre ana droit de veto à s'opposer, aza ko s'opposer. Pourquoi Père Dogan aza ko s'opposer? Pambake batumbaki Coran na Suède. Na ambassade ya Turquie na Suède batumbaki Coran, bakataki ba page coranique et yango wana aza ko s'opposer na adhésion na bango. Est-ce que vous avez imaginé? Donc aza visiter te na religion ba koko na ye na islam, mais aza ne islam. Par contre biso ba institution président sénat parlement baza déjà na nous ba chrétien ba christianisé. Donc bayaka na kimbangisme na kimbangiste comme ba visiter veut ya lokola elamba balati ba kolongola na bango veut dire eza le poste na bango ya nzoto te. Les papes aye kokumba die Janus na Congo pour détruire sous Congo davantage pour soazong sa singa ya boumbu spirituel na Congo. « 38 ans après, au tiraka 3 plus 8, et petit biso 11, donc die Janus. Un wana, donc Italie, l'avenir, puis Italie, le passé. Et à ça, deuxième pape aye, à part Jean-Paul II, Yesko deuxième pape aye koya, na Congo. Donc troisième voyage, papotal na mboka Congo. Pasi oye azokumbela Congo sur plan spirituel. Mobilisation oyo eza ko salama. Edi tozo yamba muntu toyebi te lolenge ye azali. Est-ce que papa za bolamu pona Congo pe en Afrique? Non. Est-ce que l'église catholique eza bolamu pona Afrique? Non. Ce qui lelo ba haïtien bazali, ba nord-américain bazali, ba jamaïcain bazali grâce à l'église catholique. À travers qui na connivence na bêta colonial, tous les colons baza ba mindele ba catholique. Donc catholique a koka kite ko pekisa colonisation, la traite négrière et yé moku tu soit ba teki ozi baptême par le nom koti na bateau na masuwa. Lolenge kani nyoka lilo akoya ko bongwama ata longolaka loposa nzuto mazaka ka nyoka aza nyoka. Donc pape pona biso donc Congo azobongisa banzela abengani ba marché pirate et abongisi mboka po ayamba zabolu.
Imagine zabo la koya kokumba nini na Congo. Ba problème o ezala na continent na yemoko na mboka na bango na Europe. Pe na se église na ye makambo o ezali pédophilie ba sango makambo basali na Europe partout bazali. Ba procès en cascade o ezali. Ba silisi monter a mbala moko na Congo. Ibongaki to sala boye. Tozo mona mo siko lingi kani. Tata ce qui a permettre vie aya ingeta mabeleze ya bakoko mvula bokasi wana ezali. Tozo mona ngo lolenge pouvoir eutaki koleka ya nkumu président honoraire Rais Kabange basalaki to lokola remise et reprise na président ya France na francophonie na sommet ya francophonie na mboka Congo François Hollande. Donc azwaki déjà la langue française apesa ki akindi na yango. C'est plan spirituel déjà. Pe hymne national eyemba na 4 langues, ebetama na 4 langues. Na ba instrument ebetama bongo. Déjà France, déjà zwaki français na ye. Mais esalami na Congo pambate bo tutuleki makasi na Congo, la foi chrétienne et est-ce que komonisama physique na mboka Mali. Mali a bengani ba français. Oh déjà donné déjà spirituel dans faire ça na Congo. Et lelo tolo baboye mboka ya Thomas Sankara ba benga susu ba soda français kemi. Dina ba kota na ye ekemi. Et lelo siko comme azwa na Congo, c'est plan spirituel. Ce qui va autoriser ya à côté na mboka Congo. Ça incident côté. Ils appellent la remise et reprise. Siko azwa Bible azwa la foi chrétienne akende na yango. Ce qui Congo a l'équipe bon sur plan spirituel. Ce qui na physique, tozaka na retard. Au moins na mboka Afrique et kosala ngo symbolique mako benga na christianisme. Donc lelo c'est bien na aéroport aye na ye akota sali akoko sala. Ata akiti amacha kokokate ko envoûter mboka fumuki mbabu vunu na bawo. Na retourner to ba Bible et monter na ba Bible. To pesi moko titre symbolique zonga na Bible na yo. Enyo tikala ba tiango moto. Total lema oyo tukomi na biso na nsuka ba ya kiboindo toluka bomoko to sangana na ngonga oyo tokoki te ko s'opposer na gouvernement parce que bangunya ba ko profiter mon pays est en guerre na spiritualité nguya tata et néantir botutu envoûtement ya catholique oyo azwa na mboka Congo. Total la image oyo mutu oyo bozo yambela boye ba ndenga zali na image oyo lolenge nini alobeli makambo na audio oyo tolandi ba matin. Sexuel et c'est encore plus au sein de mon église. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ces préceptes du Moyen-Âge. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fit partie. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Cela a créé les mêmes ramousses en Afrique. La Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un livre comme tout autre livre écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Dieu qui brûle Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes.
Et je compte sur la communauté chrétienne d'Afrique. J'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas leur foi en Christ. Ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Dans la Bible actuelle, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Et cela m'a toujours causé un problème moral de voir un peuple qui se donne à fond pour Christ être considéré comme des esclaves. Ce n'est pas normal. Personne ne pouvait prévoir qu'après des siècles d'esclavage initiés par le pape de l'époque, les Africains embrasseraient le Christ sans se poser des questions.